Shalom, shalom, bana nzambe, mbote na biso nyonso, bonsoir na bino, bonjour na bato oyo nyonso bakolanda émission na biso, selon place yo ekokutamela na yo, bonjour, bonsoir, shalom, bana nzambe. Lelo ezali mokolo mosusu le 21 janvier, toye lisusu awa, toujours ne tolobaki tokopesaka bino ba information à temps réel na oyo eleki jour 2 jours 3 jours 4 jours tokobanda koyaka toujours na ba information avec epai ya mama info sans fil tv toye lisusu na information moko oyo bozali komona nsima na ngai ndeko mobali mwana mobali ndeko na biso frère na biso congolais lokola yo na ngai nde tozali kotalama awa nalatela bino na manete bandeko na ngai bolimbisi ndeko na biso Zak Mwekasa nakanisi bato ebele oyo bazomona na nsima na ngai bayebi deja azali nani. Jacques Mwekasa azali ndeko na biso congolais, azali empoisonné bandeko na ngai, azali empoisonné na akendaki Congo bakei kotela ye poison kuna avant na kota na lisolo mpo batina kosolola nga moko te tokozala na ndeko na biso ya mobali Radio TV nde tokopartage na ye lisolo oyo, mais avant na kota ndeko Radio TV natia nano mwa moke natangela bino nani oyo Zak Mwekasa azali. Nazwi yango kaka na Google nde nazosalela bino mwa lecture moke mpo boyeba au fait Zak yango azali nani bandeko na ngai. Voilà awa bakomi Zak Mwekasa boxeur. Zak Mwekasa est un boxeur de kickboxer congolais qui se bat en glory. Il est un ancien champion intérimaire Glory Light Heavyweight. Anglais na ebite bandeko bolimbisa ngai Heavyweight nde biso anadote sotanga bongo wide. Depuis le 1er octobre 2017, il est classé numéro 4 de poids lourd léger au monde par combatpresse.com. Wazali babiloko ya Wikipédia. Date de naissance na ye na koloba te mais batie yango moto nyonso ozala na besoin otala identité ya Zak aleka na Google akozwa ya obeti kaka Zak Mwekasa okozwa identité na ye nyonso na bafoto na ye mpe ezali kuna. Voilà ye ndeko na biso mobali azali na taille 1m83 poids 95 kg, défaite 4, style box, catégorie poids lourd léger. Donc Zak abunda alembaka te abeta soki mpe moyen ezali na lakisa bino mwa moke ba image na ye mpona kozwa mwa mpona boyeba au fait nazolobela nani bafoto na ye ezali na nsima na ngai kuna me natia nano bafoto mpe mosusu mpo bandeko bokoka koyeba mpenza Zak azali nani. Voilà yango oyo ya Google nakanisi bozomona mwa moke mpenza ndeko na biso Zak ye oyo nazwi bafoto na ye eza kaka na Google bandeko na ngai eza na Google. Voilà wana ezali ndeko na biso Zak Mwekasa oyo basili ko empoisonné lelo na Congo. Avant natia audio oyo ye moko alobi nazokotisa ndeko na biso mobali papa Radi mpona tokoka kosolola na ye mpenza na bokebi nyonso mwa moke to développe ndenge nini ndeko na biso Zak azwi poison kuna na mboka Congo. Bonsoir papa Radi Télévision. Bonsoir maman Info Safel. Bonsoir maman. Bonsoir bandeko bakolanda biso bato oyo nyonso oza autant ya occasion ya kolanda émission ya biso. Bonsoir papa Radi. Namoni olandi ngai na bokebi mpenza mpo ozalaki deja wana bande koyoka likambo oyo toyeli awa ezali likambo ya ndeko na biso oyo totie foto na nsima na biso ye azali boxeur monene ya Congo. Azalaka nde na Congo te me azali boxeur aza mpe azalaka na chaîne na ye ya YouTube apartageaka biloko ebele mpe na Facebook na batwitter ayebani makasi bato mpe ebele balandaka ye mpenza mpo azalaka na baconseil ebele
ya ndenge nini moto okoki s'en sortir na vie apesaka baconseil pardon ya bongo ebele nga mo nalandaka ye chaque fois oyo akomaka azalaka na bamilliers ya bavue parce que biloko oyo apesaka baconseil oyo apesaka eza baconseil moko oyo soki olandi yango okei kopratike s'en sortir na vie na yo nayebi te soki ndeko na ngai ozali na mwa liloba moko avant de passer na audio oyo ye moko azoloba ndenge nini baempoisonne ye na République démocratique du Congo. En tout cas, on a CP, merci maman, il faut ça sans finir pesinga opportunité to parole ya koloba likambo ya ndeko na biso. En tout cas, naeba qui est pas tellement mingi mais na eko kala moment oyo le obenginga na eko tala na moni que non aza motivateur a motiver batu mingi na chaîne ya YouTube pe apesa ka ba conseil na landi na moni que aza ndeko oyo alinga te mutu oyo amitika mutu moko aza ya kolemba ato amotiva ka mutu nyonso na domaine nyonso. Toi eza pasi komona ndeko na biso Isaac komona ndenge makambo asalaka na oyo asalaka mpona congolais mais akoma champion lelo na mboka na biso Poison toyebi te Poison eza kobima kinga kati kati toba kinga kati moto aza kinga kati akomi na Lumbashi so kinga kati etika na source ya Poison toyebi te yango congolais congolaise émission oyo mama azui na tina ndeko na biso oyo azaki a champion boxeur en même temps aza motivateur aza jeune congolais. Mais pourquoi côté la ndeko Poison? Pourquoi olingi avancement ndeko na te? Na domaine nyonso na Congo tout le monde a battu à Poison partout, aux musiciens, aux même chauffeurs, aux même moto battu à Poison. Eza mutuna auto na congolais pourquoi moteur ambe na niveau ya ndenge wana mama ngai. Voilà papa Radi, merci beaucoup pour la parole. Na sans plus tarder, tout tiana no audio tozo sango directement na epai ya chaîne na ye moko ndenge alobaki par rapport ya Poison na ye bandeko pe bakoyoka po bakanisa te ke tozali ko créer makambo ke tozali ko créer ne na lobi ko créer makambo moko boye oyo ezali te mais biso moko to créer yango non tozo sango direct epai ya kolo nzoto ye moko ndeko na biso Isaac moto alobaki yango tolanda na bokebi bandeko na ngai audio oyo. Les amis, bonjour. C'est un Cassam, fondateur de Cassam. Merci encore une fois de faire partie de notre communauté, d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Je sais que vous avez vu à travers le titre. Est-ce que vous avez bien. J'espère qu'on en sortira chacun rempli. Je suis parti en République démocratique du Congo pour visiter, vous savez, comme j'ai l'habitude de faire très souvent, aller voir les pays africains. Je suis tombé malade. Après être tombé sérieusement malade, être allé à l'hôpital et effectuer les tests nécessaires, le médecin a demandé à ce que je fasse un test d'empoisonnement. Test de poison. Pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'il est important d'élaborer. En République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, les gens se font empoisonner. Ne soyez pas choqués. En tout cas, je vais employer des mots très durs et il ne faut surtout pas être émotif, sentimental. Je pense que la personne normale ou intelligente n'est pas celle qui essaye de masquer le mal intérieur au nom de l'honneur inexistant. La personne normale est celle qui met à nu ce qui ne marche pas, ce qui expose les maladies pour trouver des vraies solutions. En République démocratique du Congo, les gens se font empoisonner. On n'aime pas ce que vous faites dans la vie, on n'aime pas votre boulot, on n'aime pas comment vous vous tenez, on n'aime pas la belle direction dans laquelle va votre vie, on n'aime pas le pouvoir que vous gagnez en politique ou dans la musique chrétienne, dans les églises. Les gens se font empoisonner. On tombe généralement malade, on va à l'hôpital, on fait des tests. Le médecin est incapable de voir quoi que ce soit. Le laborantin est complètement perdu. Et finalement, votre corps commence à se briser. Vous perdez la force, vous commencez à tousser, quelquefois du sang. Vous perdez vos capacités, vous tombez sérieusement malade et vous mourrez. Pour ceux qui connaissent le grand Alain Moloto, oui, un excellent chanteur chrétien,
Je pense que vous le connaissez en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon et ailleurs. Il a été exécuté à travers ces moyens. Il faut dire la vérité aux gens. Dans la vie, il ne faut jamais être fanatique. Un humain fanatique est une perte d'existence. Il faut vivre, exprimer ses désirs les plus profonds, ses pensées les plus intérieures et mourir la conscience libre. Je suis allé à l'hôpital me faire examiner et on m'a demandé d'aller voir un spécialiste de poison. Dans la ville dans laquelle j'étais, il y a des multitudes de cliniques de désintoxication contre le poison. Je répète, des multitudes de cliniques de désintoxication contre le poison. Moi, je ne sais pas. On dit que la méchanceté n'est pas une exclusivité d'un peuple. Dites-moi, s'il vous plaît, si dans votre pays, les gens s'empoisonnent aussi mutuellement, par jalousie, par méchanceté. C'est vrai qu'on entend parler de sorcellerie, il s'est fait ensorceler, on a lui acheté des sorts, des choses qui ne peuvent pas être vraiment prouvables, ou des gens qui ont été abattus pendant la guerre. Mais moi, je parle ici d'empoisonnement. Ce n'est pas une imagination parce qu'il y a des multitudes de cliniques de désintoxication contre le poison. Vivez-vous les mêmes histoires, s'il vous plaît, dans votre pays? Moi, je pensais qu'un pays était censé être l'union des familles, l'union des clans et des tribus, de gens qui vivent pour les mêmes raisons, des gens qui partagent les mêmes valeurs, des gens qui veulent progresser, avancer dans la même direction. Je ne savais pas qu'un pays pouvait être un endroit où les gens ont peur de manger. Généralement, ça commence par une toux sèche, une toux très difficile. Il n'y a rien, il n'y a pas de glaire, il n'y a rien du tout. Vous toussez, vous êtes incapable de respirer. Et puis peu à peu, le corps perd ses capacités. Ça fait mal. Je pense qu'il est important de dire. La République démocratique du Congo, depuis 20 ans, vit dans la misère, les difficultés incroyables. Le pays est en guerre, il y a des centaines de rébellions qui poussent de nulle part. Au fait, ces rébellions sont fabriquées par des gens quelque part de l'intérieur. Les gens riches quelque part de l'intérieur fabriquent des rébellions, c'est-à-dire financent des rébellions à l'est du pays. Ces rebelles massacrent des gens, tuent des gens. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ces mêmes personnes qui ont financé des rébellions reçoivent de l'argent pour combattre les mêmes rébellions. Et c'est connu, il y a des rapports qui le disent ouvertement, mais ils ne sont jamais arrêtés. Ils sont là à Kinshasa. Ils vivent librement dans les rues de Kinshasa, pendant qu'il y a des gens qui meurent chaque jour à l'est du pays. Mais à Kinshasa, vous voyez chaque jour des villas, des voitures de luxe, à peine sorties en France et en Angleterre, ils sont déjà à Kinshasa, pendant que le reste de la population souffre à l'est du pays. Moi, je ne sais pas. Comment vivent les autres personnes? On entend parler de sorcellerie, on entend parler d'enchantement, on entend parler de complot. Avez-vous des empoisonnements chez vous aussi? Les gens s'empoisonnent mutuellement pendant que les gens pleurnichent, accusant les pays voisins, disant avoir massacré des gens. Des millions de personnes meurent des mains des forces étrangères, des rebelles des pays étrangers, d'après ce qu'on dit. Mais en même temps, dans le pays, les gens s'empoisonnent mutuellement. Je me suis fait empoisonner, les amis. Je n'ai rien fait de mal. Je suis un monsieur qui s'est battu toute sa vie pour se faire une place à la société. Et beaucoup parmi vous me connaissez à travers Internet. Et je ne vois pas les raisons pour lesquelles je serai une cible. Je n'ai pas d'ambition politique. Je n'en ai pas besoin. Et je pense que j'ai assez les moyens pour prendre soin de moi. Parce que les raisons principales pour lesquelles les gens se lancent en politique, c'est l'argent. Je n'ai pas de dette. Je ne dois rien à personne. Je n'ai pas de contentieux direct avec qui que ce soit. Je suis de ceux qui disent la vérité. Et pour la vérité, je suis prêt à tout. Il n'y a pas que moi. Je parle aujourd'hui au nom de toutes ces victimes qui n'ont pas de voix. Toutes ces personnes incapables de s'exprimer. Toutes ces personnes incapables de crier à l'aide. Ces gens qui souffrent, empoisonnés depuis un temps. Les poumons en train d'exploser, incapables de respirer. Ces gens qui n'ont pas mérité leur situation, qui vivent en République démocratique du Congo. On ne peut pas faire semblant. Quand vous voyez autour de vous des centaines de cliniques de désintoxication, c'est-à-dire que le mal est réel et la population en est consciente. Les gens vous diront n'importe quoi, c'est venu de l'Est jusqu'à l'Ouest. Si aujourd'hui tout le monde s'en méfie, tout le monde en est au courant, tout le monde en est conscient, ça veut dire que les gens ont adopté la mentalité. Peu importe l'origine. Si aujourd'hui les gens tombent, personne n'est épargné. Pas dans les églises, pas dans la politique, nulle part. Pas les bébés, pas les enfants innocents sont épargnés. Des bébés
J'ai vu des bébés, Mhm. des bébés, s'il vous plaît, à moins d'une année, Oui. venir chercher leur traitement. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce que le bébé a fait? Un bébé, qu'est-ce que le bébé a fait? Comment est-ce possible? Un pays qui prie, un Dieu vivant. Comment est-ce possible? Un pays où il y a des églises à chaque 50 mètres. Comment est-ce possible? Voilà bandeko tolandi wana bokebi nyonso maloba oyo ndeko na biso zaka auti koloba ezali maloba moko ya pasi papa randi eza maloba moko ya pasi ezali motema pasi papa est-ce que oyoki yango malamu nayoki yango en tout cas eza pasi na sentir en tout cas nayebi te à quoi bon ya kotiela moto poison. Imaginez toza na bato oyo baza kodefendre mboka na biso, bato oyo basalaka honneur na bapays mosusu, bato oyo nayebi te tokomi na kobanga. Imaginez moto afandaka mosika asisi bakomba na ye akomi kopase bamessage na internet, aza koluka kolia, aza à l'aise, aza koenvie poste moko te alobi yango bien, mais kotala ndenge bato baye otie poison. To baotala su te oza politicien oza chauffeur nalobaki yango liboso to couche nyonso chez biso baotia poison baboma moto siko eloko nini na Congo oyo tokotika nango bolingo ya so te. Imagine bolingo ya te na motu oyo eloko nya luki bango tokokende kovisite kolekisa ta na Congo kande alobaka wana babomi ye vede biso to cible ya bakongolais biso to tokomi cible. Bien sûr. Biso to cible parce que ye akira juste kotala bango avant na place afin dans la poto. Mais ayo otala bandeko na ye bakongolais kotala siko est-ce que information to message ya opesa wana nani oyo aza na poto akotina mwana akifana na Congo susu tobenga na bandeko na biso tolonga bandeko posa ya kofanda na mboka na biso moko eza pasi pe mo. Imagine ndeko eza ta moto mosusu te ndeko na yo otile poison oboma ndeko na yo eza soni eza pasi makasi. Nayebi te soki Congolais akomi ndenge nini nayebi te. En tout cas il faut continuer émission na biso parce que esali pasi komona ndeko wana ya pasi vraiment ezali pasi pe mawa mpona likambo yango nini oyo ye asali alobi bien ye aza na ye mpe na baambition politique te makambo politique etalaka ye te aza na ntina ya politique na bino te baplace na bino nde bomesana kowelela aza na ntina kuna te mais bokei koempoisonne ye nani akoki kosala makambo bongo soki ezali te bato oyo bazalaki tout autour na ye bayebi kopo wana mpo lelo Congo ekomi kaka place moko cimetière ya baempoisonne mutu nyonso kuna bokomi koempoisonne ata kutu moto apusu baza koempoisonne na moto apusu motema mabe yango ya boye euti wapi tozalaka kala na Congo kuna tobandaki kobanga bapoison tobandaki kobanga koyokaki moto oyo akufaki baempoisonnaki ezalaka te mais brusquement eya boye ekoma poison partout yoka makambo mosusu alobi wana très important na bana mike mwana wana azwi nyongo ya nani mwana wana aza na nyongo ya nani oboma mwana moke obomi ye mwana wana ya moke asali nini mpo okende koboma ye okende kotiela ye poison eza pasi mpe mawa komona niveau oyo bato na mboka na biso bakoki kokóma na motema ya mabe ya boye soki bato lokola bazaki oyo bazokende mboka eza mpo bazokende koluka kosala mwa baaktivité mpona kosunga bajeune oyo baza kuna mais bokomi kokimisa bango donc boza kaka na besoin ke mboka wana ezala kaka na pasi besoin eza kaka ke mboka wana ya biso ekoka kobonga te mpo motu oyo azwi mwa eloko soki alobi akende kosala kuna mpo mpe asunga baoyo mosusu batikala na mboka bino bokimisi ye mpo koempoisonne ye bongo bosali nini bokimisi ye okima mboka wana Congo akendaka lisusu te akobanga ke no bakokende koboma nga kuna mais alobi bien azali moto ya vérité mpo na vérité ye akokontinue kaka bongo soki bokoboma ye bobomi perte nkombo ale moloto andi ntangi ale moloto ezali kaka baempoisonnement bongo basérie wana koempoisonne bato oyo balobaka bavérité ebandi lelo te ebandi mwa kala papa na ngo
Même que ça est dans liloba. En tout cas, ngai esali pasi ya komona ndeko za o basali parce que ya kola so landi olandi na chaîne na ye j'espère bato ebele ba congolais ebele même ba étranger ebele balandaka motivation na ye idée aza nango eza malamu peut-être kokita na mboka wana aza kokende komotive bato ba vérité aza nango yango wana yo kofanda bote kosenga te luka ozwa mbongo na yo asali effort wana ya koteya bandeko na ye ba congolais ba comprendre ndenge ye azwaki champion aza motu moko ako apprendre bandeko ebele métier na ya boxe wana na Congo toluka bato oyo basalaka baapportera un plus akwa bolimine motu oyo azo apporter un plus na mboka na biso siko awa lelo botie Zak wana botie Poison Mike Tyson aza congolais ye pe akina na Congo akolanda ba information comment bayamba bato kuna bokokase bato ebele oyo baza na mposa kokende kofungola peut-être basali ya boxe to basali bilo ebele parce que aza motu aza bacontacta libanda to il faut na investir na mboka na ngai il faut na sala boye mpona mboka na ngai mais yo sikoyo okomotia Poison bolingi bokase ye quel que soit lisolo abetaki na ndeko na yo quel que soit apesa conseil omoni yango mabe comprendre moto afanda na libanda amonaka mosika apesi yo conseil koyina ye te otie Poison te ndeko na ngai yango na baeglise tokima baeglise bosunga so biso te na église olakisa biso bolingo tongo osala na kati ya église to ofe peut-être confusion yango confusion toza libanda ya mokili mais tokuti siko mokili yango na kati ya église eza confusion parce que ndeko na biso oyo aumeli quand même parce que biso il faut bakomo moboye po baprésident bayamba bango po parce que motu oyo boyambi ete mais akomi na mboka boyoka ata idée na ye alingi amemela nini mpona bana mboka boempoisonne eloko lobi aya so na Congo te mais komi asa mpe ye mpe aza décide akokita mboka so mobaboma mpona vérité parce que aza mposa kokita mboka asala contribution na ye bandeko na biso botika eloko wana eza normal te eza bien te eza bien te Poison pourquoi Poison pourquoi pourquoi Poison soki yo bomi ye yo kozwa nini okozwa nini okoremplace te ye aza ndenge wana aza na étoile na ye aza ye na étoile na ye asala apase baétape na ye na vie na ye na nzambe na ye yo mpe oza na chemin na yo okoboma te mpo remplace jamais baremplace ya moto na mokili témoignage na ye ndenge akomaki ntina place oyo akomi lelo apesa batémoignage yango eza pasi félicité encourager aussi imagine andeko botika temps na ye ya koencadre bajeune par rapport ya baémission na ye babiloko bavideo nasala ya bamotivation aza koencadre bajeune bato ebele baza kolanda ye baza kosi sentir nete bazoluka neti bakoma lokola ye basala effort na vie na bango mais sikoyo bokoelimine bolingi nini bolingi bana Congo bavandaka kaka bongo eza pasi yango biso nyonso na bapoison yango toluka te na poison biso nyonso batolobaka bokoganye nini bino mpe bokokufa soki yo okufa na poison te okokufa kaka mpe eloko mosusu ndeko oyo azosalaka babiloko wana eza pasi mama eza pasi parce que na moment oyo ya komona keno ndeko oyo azalaki na baide baambition bokase ye eza pasi mpe mawa parce que moto wana aza na mposa ya kosala eloko malamu eza eloko ya kosala eloko malamu mais balingi baelimine ye eza pasi mpe mawa mais nzambe kaka apesa ye courage eza juste façon oyo balingi bafina étoile na ye baide aza nango acontinue toujours na baide wana tokoencourage ye parce que na Congo na biso tobata koelimine te batuka oyo baza mayele te moto aza na idée ya koprogresser parce que classe politique eza te mais bato oyo basala basport badomaine nyonso mpo alobi na domaine nyonso ya aki ya kote boxtabi domaine bamusique babiloko nyonso to Poison ezokipe so te tolandi eloko wana na bino na biso boyoki audio wana eza pasi mpe mawa oyo tosali awa tobelika bato baza Congo baza na poto bandeko na nga tomeka komiti ya place moko kotala eloko nini oyo tokosala malamu to mabe ezala te bolingo ezala mpo mboka biso eke liboso soki bolingo etamboli ekozala bien ke non Congo tokoprogresse biso bakongolais
tokomi côté ka bandeko na biso ko ba bandeko na biso biso mo moi o remplacer pe mutona ezatel oko bungisa ndeko na biso eza bolimusie akufi mais yo otikale maele oyo nzambe apesaki ye po asunga mususu yo ozo boboya pourquoi ndima ndeko na yo pesa encourager ndeko na yo kolinga te ko éliminer po yo ko remplacer te eza pasi pe mawa komona keno bandeko o boza Kinshasa boza na posa ya motivation ya ndeko na biso oyo motivaka bino bao bazwaka biloko na Facebook gratuitement a motiver mutu nyonso partout azalaka c'est un homme intelligent aza mutu moko to aza ba énergie moko na kati na botika nano ame ya ko édifier bato mosusu éduquer bato mosusu apesa courage bato mosusu parce que aloba émission na eza mi na français ezaka congolais te eza ba camerounais ba ivoirien ba malien couche nyonso oyo ba francophone nyonso ba consomaka ye soki biso ba congolais tomoni na bandeko na biso tika bata bandeko mosusu ba bénéficiaka na oyo apesaka mpona motivation na côté na biso africain to ba côté ba francophone nyonso en tout cas c'est un peu ça na kopesa congolais tozalaka na koyeba bandeko na biso baza na valeur na miso ya bato mosusu biso moko toyebaka yango te mais bolingo wana soki tobandi kopartage bolingo lokola mbote lokola koyeba sango na koyeba sango ndeko no malamu kopanza sango no malamu ke kofinga to kokende koboma ye eza mabe mpo nzambe ya kopinira bino c'est un peu ça il faut d'accord kopesa place wana. Vraiment, merci beaucoup, Papa Radindengo. Ondimaki koya ko partager na biso nangai moi lisolo oyo ya ndeko na biso Zach po esali pasi mingi na moni yango kaka pas même 30 minutes avant to banda awa na moni na bi il faut na loba eloko oyo faut na ko tika ngo boye te po eza normal te hein na mboka mama bazolinga kaka basilisa bato baza na valeur ya mboka bato bazomatisa drapeau ya mboka nde bango il faut babunga eza mawa pe pasi bandeko na ngai. Vraiment merci beaucoup Papa Radi. Allô Zela na bina kosenga na pe temps so kopesa nga pe eleka pe epana pasi nayebaki nasali tout mpona sala recherche nayeka na minute moke ngai pe mosusu mpona mawa oyo tokopartage nga pe ekoleka ta na Radio TV po esala mwa bien soki nzambe asungi okokode ngai problème eza te papa na nga tosala émission biso mbale okozwa na yo okotélécharge yango. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Donc bandeko ezali mawa pasi komona ndeko na biso mobali boye engambe ya mobali boye tokozwa ye wapi tokozwa ye lisusu wapi toboyi te toza na biso na bengambe na engambe azali na étoile na ye oyo ndeko na biso Zach Mwekasa aza na étoile na ye na niveau oyo akoma ezali na bato ebele te bakoma na niveau wana bandeko totika nde motema mabe na Congo motema mabe totika yango eza na sens moko te efutaka te yo moto koboma moninga lelo na poison oyebi oyo koyela yo lobi oyebi nini koyela yo lobi oyebi te alors tika keba bino bato bokoteli makambo ya poison lokola eloko mosusu bokoteli poison bolingi komona mutu te mutu nyonso kaka poison ma esali nini bato basali bino nini botikala na bapouvoir na bino boza na bapouvoir na bino kuna boza na gouvernement bozolia bambongo boza badepute bozolia bambongo ya population bosokipaka na population te mais bato oyo baza kosedebrouye na ndenge na bango bozomona bolingi mpe bosilisa bango bozwa biso deja bavi na biso bolingi lisusu mutu na mutu aza kosedebrouye na ndenge na ye ale bolongola ye na vie. Est-ce que biso ti tobotama ti tokola tolia mbongo ya gouvernement te tolia mbongo tosala te na mboka babisa tobandi kosala na ndenge na biso ata baprivé ata bazalaki boye azosala mosala ya privé azalaki kosala sport na ye ya privé ntina ndenge azoba chance na ye akenda esika akoma eza na ndenge ya privé eza na ndenge ya mboka te biso oyo tozala baartiste tosala toya ti bakoto na ndenge ya privé na ndenge ya mboka te alors bato oyo bozosala misala ya salite ya bozoba ya koempoisonnaka bato botika yango botika po lelo
tosali boye lobi tobanda totanga bakombo na bino na soki na ngai wana mpona bandeko oyo bakolanda émission oyo nzambe apambola bino bopartage yango po tokoka kosala ke bandeko na biso mpe mosusu oyo bayebi te bakoka koyeba likambo wana mpe bakoka kotelemela yango moto nyonso akoka kotelemela yango mpo bato oyo badongolo miso oyo bazosala eloko wana bakoka kotika bakoka koyoka soni telemela yango lobela yango panza yango partage yango partout tosukisa bandoki wana balingi kosala bana ya bato mabe. Merci beaucoup bandeko na ngai bokolanda video oyo tokutani lisusu mbala ya nsima soki likambo ezali tokoyelaka bino toujours ba info. Merci beaucoup, ciao.